Sako na bino banso bozali kotala VOA Lingala na uta Washington DC. Ngai kombo na ngai Edi Isango. Omokolo mwa mitano ya sanza ya 11 ya mobu moye 2024 bana ba ekolo Amerika ba kokende na bisika ya kopona pona kopona mokonzi ya ekolo na bango mibu minei sima na bango kopesa ibonga ya mokonzi ya demokrate Joe Biden. Sikoyo vice president oyo azali na isika demokrate Kamala Harris azali kuwilela maponami makoya na mokonzi akala republicain Donald Trump. Makambo ebele salami kino tokoma na esika tozali lelo. Joe Biden atako aponamaki na ba primaire to na maponami kati ya lingomba ya ye ya ba demokrate asakolaki ete atiki kuwilela maponami pe a pesi esika na vice présidente Kamala Harris. Mwasi ya mibu tukumitano na libwa pe procureur ya kala Kamala Harris andimaki na likita linene to convention ya ba demokrate kuwilela maponami ba salaki bondongwani to débat sanza eleki na Donald Trump na etando eke esika nzela efungwami po bawelela maponami bango mibalende ba kandida ya minene ba kowelela atako ba indépendant pe bazali na makambo mayemanso mituna ezali mwa mingi ndenge nini bana ba Amerika baye baponaka pe baye ba bengami ba grand électeur to pe collège électoral bazalaka nde banani. Collège électoral ezali ndenge to bengaka misala na nzela nini bana ba ekolo Amerika baponaka mokonzi ya ekolo. Tala ndenge etambolaka. Sima na lingomba moko kondima molakisi elongi na yango, molakisi na elongi aponaka na mayele manso oyo akozala na ye na nkasa ya maponami. Liboke na bango ekobeta ntangwa na makasi manso na kolengelaka maponami masuka ya mokolo mwa mitano ya sanza ya 11 mokolo mwa mosala mibale ya sanza ya 11 na mokolo mwa maponami baponi bamikomisamaki bakokende na bisika bya bango ya kopona pona kopona molakisi elongi ya lingomba na bango bo mokonzi ya ekolo. Mokonzi ya kopona mande na misala mibengami collège électoral ezalaka na kati na yango na balakisi bilongi to baponi banene bazwamaka kolanda bilembo bya maponami ma eta moko ba eta eye ezali na bavandi mingi bazalaka na baponi banene ebele ba eta ya bavandi moke bazalaka na bango moke pona kolonga ebonga ya mokonzi ya mboka. Kandida moko asengili kolonga bato mingi to baponi banene kama mibale na tuku sambo. Baponi banene baponaka nde pene na sima ya sanza moko kasi mokonzi ya sika avandisamaka na ebonga na ye kaka sima na kolapa ndai na suka ya sanza ya yambo. Mbote lisusu na bino banso to bandi lelo manaka makolandela maponami na ekolo Amerika tokopesa bino mwa manaka mingi ya mbotokoma na maponami kasi lelo tozali bongo na linaka na biso na awa na États-Unis tozali na Nils Kinwani oyo azali avocat pe mokambi ya politique fédérale po na African Community Together azali moyangeli ya maimatali immigration pour na ba communauté congolaise awa na etuka ya Washington DC kasi akozala na biso na nzela ya Skype. Kasi awa na studio na biso tozali bongo na Yannick Umba oyo azali nkolo ya kompani moko akela oyo esalaka mwa makambo azali pe mwana ekolo Congo Démocratique asalaka misala ya maboko kasi alandelaka pe makambo matali politique azali na biso awa na studio. Yamboto koba tokolanda mwa reportage moke ya moko ya bai diaspora ya uta ekolo Congo Démocratique nini ekamwisa ye ndenge nini amona maponami na ekolo Congo Démocratique. Mpinzoli ezali kotanga elakisi ete azali kolela. Tama bahati na molongani waye Antoinette bami kotisa na esengo ya kokolisa mwana bango ya yambo.
Yeah, he's eating too much. Bahati akomaki na États-Unis kouta ekolo Congo démocratique na visa ya bayekoli na 2021 mpona kolanda mateya na séminaire théologique catholique ya Chicago. Na RDC azwa makoki ya kopona te. I knew of the struggle. Nayebaki mpasi ya bana ba ekolo Congo démocratique ya kozala na maponami. Tango wana ezalaki na opposition kasi ya moke penza. Konyokola batelemeli banso ezalaki mobeko. Olingi miliki na lobi Na ete yelo akamwisamaka na ndenge politiki ya Amerika esalemaka. It was so good. Ezalaka kitoko mingi koyeba ete nakoki kolobela président, nakoki kolobela gouverneur, pe nakei kolala, pe moto moko te akoya kobetela ngai ndako. Akomaki moye ekolo Amerika na 2017 kasi azalaka kino sika na mwa bizaleli ya moye Afrika lokola tango ayaki. When I finished my Tango nasilisaki koyanola mituna ya kokoma mwana mboka na pesamaki libaku ya komikomisa po na kopona mpe yango ezalaki solo ndoto po na nga. real to me. Aponaki na maponami ma mokonzi ya mboka ya 2018 tango azalaki kotika esika ya maponami akutanaki na makambo masusu ya kokama. This is an election judge training manual. Ezalaki buku ya mateya ya kozala zuzi ya maponami. Ezalaki na ekuke. Soki olingi mikomisa mpo okoma zuzi ya maponami. Ezali penza ngai. Nakoki solo kozala na makambo mae. That was a local election. I was an election judge. Asalaki bo analyste politique na Africa Faith and Justice Network na kolobelaka misala pona politiki ya ekolo Amerika na Afrika. Pe bopesi maboko makasi ya President Biden na Israel na bitumba na Gaza ezali kosalama malamu te. I would ask, Ndenge nini olingi bana ba Amerika basepela penza na bomoi ntango soki babeli bakoki kaka kosilisa misolo minso mpe kokoma kolala libanda. bankrupt and be homeless. It's out of question. To ozali na kimia, to ozali po na bitumba. Okoki te kosala nyonso mibale mbala moko. Lelo na botiki kowelela bokonzi ya President Biden pe na bokotisami ya Vice-President Harris akomi kokanisa kopona. With Kamala Harris, Na Kamala Harris, sika ezali na makanisi masika yango na lingi kosalela awa mpo na kotala nini ekoya. it is to come. Pona ye, Kamala asengeli kolakisa ete ayebi bitumba ya bana ba Palestine. Azali na esengo te ete moi Palestine moko apesamaki nzela ya kozwa maloba na likita linene ya bademokrate. Those two communities need Bayinga mbo mibale basengeli kovanda bisika moko suka ya likamboli ye yango epai tozali kokende yango nde emonisela ya sika ya politiki mpo na yango bademokrate basengeli kopesa lisusu maloba na baye bazali kolakisa makanisi mabiso na makambo maye. Na ngonga Bahati alobi ete boponi bwaye bozali sekele pamba te ezali nanu na tango kino sika pe mambima politiki mazali kokoba kobongolama. Kasi lokola mwana na ye asuka bosepeli na ye na kopona bozali kokoba kokoma makasi. Mbote Yannick Mbote Nils Mbote. Voilà, tolandi ndenge maponami masalamaka na bato nyonso pe na nsima na yango na ba grand lecteur na tuna mutuna liboso na tozali na bango awa yo omoni yango ndenge nini tobanda na Nils Kinwanyo azali na Skype. Oui, je pense eza système ya electoral college nde tolobaka yango na anglais eza système oyo ezo permettre que équilibre ezala na ba vote. Donc vote esalemaka de façon populaire bato nyonso bakenda voter. Alors collège électoral wana nde esalaka ke soki état oyo eza na bato ebele
mosusu eza na bato ya mokie oyo eza na bato minene écrasé choix na bango te sur oyo ya état ou mosusu eza na bato oyo baza ebele te. Donc eza système oyo ezopesa équilibre na représentation to pe na ndenge vote ekozala exprimé. Yani kumba olandi ndenge ya lobi ozana likambo bakisa nango. Oui, likambo akobakisa par rapport ya système électoral na bango eza vraiment différent makasi na ba oyo ya biso, mais du moins biso to remarqué que depuis un temps bango baza na maîtrise ya système na bango et ils ont permettre mutu nyonso azwa opportunité ya ko s'exprimer dans na sens oyo mutu akoki kozala mokie soki pe ndenge nini, mais il suffit que a postuler ata soki aza na état ya mokie soki ba grand électeur na ye bandimi aza na ye na chance ya koleka élection eza système ya malamu ezopesa chance na bato nyonso sans ko privilégier ba ndenge Nils alobi ba état oyo eza na ba habitants ebele koleka ba état misusu. Nils yo landelaka makambo etali ba migrant ba susu pe basi bazwa toloba nini bazwa makoki ya kopona bakoma ba citoyen kasi yokanisi nini est-ce que bango ba sosolaka bakomponaka makambo wana na bakilo ya grand électeur na makambo nyonso esala makokanisi ke yango etindaka bamigrant mpe bakoka ko voter to mpe bayeba kokende na maponami. Mais yango musala tozosala communauté ezosala baorganisation ebele ezosala mpona kosensibilize bandeko bayeba ndenge nini vote esalemaka awa epuis bandeko oyo baza deja na nationalité baza na possibilité ya revote bakende koexprime choix na bango. Donc musala tozosala yango wana c'est vrai que système oyo eza awa na États-Unis eza différent na système na biso na mboka Congo na mboka ebele pe Afrika, mais bandeko tozosala musala po bazala au courant ya makambo ndenge elekanaka awa et puis surtout bakende ko voter parce que eza responsabilité citoyenne ya ba oyo nyonso oyo baza na nationalité. ndeko na biso Yannick Umba yo uta Congo kala mingi te na 2019 mais awa tango mona makambo esalamaka nini kamusaka yo na maponami oyo ya ba-américain. Bon, ce qu'il faut aux la franc eloko kamuisa bon pas ko kamuisa ngai comme tel mais ce qui n'a koki osala une sorte de petite remarque eza vraiment que epana biso politique ezalaka eloko moko au sentir que batu nyonso baza na kati parce que eza yango nde esika lipa eutaka mais awa okomona que batu misusu baza complètement désintéressés na politique comme si makambo ezoleka kuna parfois etalaka bango te. Je me dis peut-être parce que mboka eza munene batu pe baza minene mais eza eloko moko oyo biso toyebisaka toujours batu keno na mboka oyo bokomi eza important pas seulement ya kovanda kosala mosala to pe koluka mbongo mais c'est aussi important boyeba kopesa makanisi na bino na ndenge esika bovandi ezokambama parce que ba décision oyo bakonzi ya esika bozali bakozwa ekozala na impact non seulement sur bino mais sur bana na bino oyo bakobotama na mabele oyo pe oyo bakozala na nationalité automatique ya mboka oyo. Donc ça a toujours été ça mon ndenge naloba mukumba na ngai tango nazalaka na baninga kolakisa koyebisa bango toujours que c'est important kotala moins information koyeba zongi boye asali boye. Donc voilà, c'est un peu ça kozala na comportement ou tozalaka nango normalement soko toza na mboka na biso. Voilà. Tozwa ki pe ba commentaire na Facebook ou pe na ba réseaux sociaux na biso tokende na Facebook esika Alphonse Mbwaki moko na balandaka mingi penza le laka na Amerika ye a lobi mo makambo belé mais tokopesa ngo na bokusa lobi soki eta moko et leki na ba poni lokola Californie yango ekopesa collège électoral mingi bat ponemi lokola 54 koleka mboka ezangi ba ponemi moke alobi et saleli wana
wana ekoma na Afrika te tomonaka yango kaka na Amerika nsima na baponi banene nde bakopona mokonzi ya mboka ezalili wana na Afrika pe na RDC ekotosa te asengi yango pe bakotosama na Afrika yango nde ekosukisa eteni na biso ya yambo ya linaka oyo tokopema mwa moke kasi tokozongela bino nsima mwa ntango. Tozongi na linaka ya biso na VOA Lingala spécial maponami tosenga bongo na bino nyonso bula biso bolandaki débat misato kasi tokutuna tambolandaki Yannick yebisa biso candidat ba démocrate alaki kubenga ya tolo ba candidat ya ba républicain alaki kubengana bato bakotaka na mayuya soki akoti na bakonzi tangamba lebele bana ya ekolo Congo démocratique na likambo yango koloba bato bautaka mingi na ekolo Congo démocratique yo limbo la biso na ntango landaka candidat wana na makambo ya lobi omoni yango ndenge makambo wana merci beaucoup merci matondi mingi pona liloba parce que esengaki na bongisa yango au fait ezalaki information ya mabe oyo mokonzi na biso Trump azalaki nango parce que ça na phénomène moko boyebi te biso ba congolais ça va faire 30 ans pratiquement que toza na guerre moi bamboka misusu o bazala ndinga na biso tangu bayaka na bamboka mindele na bamboka bapaya pona kosenga mikanda bazwaka makambo ya mboka na biso bamilatisaka yango. Eza eloko to remarqué awa na batu ya immigration ebele batu ebele ya ba nationalité misusu Tanzanie Rwanda surtout bazomi bimisa awa neti ba congolais et mingi bango bazalaka na ba pratique wana mais mokano ya mokonzi Trump ya kobenga na batu oyo bakotaka na mayuya na koloba te kezali mokano mabe na koloba pete kezali malamu koleka mais je pense juste que ezana mwa ba makambo mikie esengeli kobongisa mais intention na eza intention malamu parce que soki otali na ba rapport ya ba police et puis ya ba sécurité parce que ngamoko na avant na sala Chaba nazala agent de sécurité mingi ya bato batiaka mobulu oyo batongisaka bato babetaka ba masasi bamelaka ba makaya zalaka mingi bato bakotaka na mboka oyo na nzela ya mayuya donc je pense que en tant que moto azana souci ya mboka nae pe oyo alingazwa kibokondi solution oyo ye amoni eza kobongisa makambo ya na nzela ya immigration pona kotala malamu ba dossier ya bato bazoya kokota na mboka bayeba moto soki aza moto ya mobulu soki aza moto ya mosala soki aza moto ya malamu soki aza moto ya famille azana mwasi na bana na ye to pe azoya awa mpona kokutana na libota na ye that's it balobi te ke bakobenga na bato nyonso balobi ke bakozala juste comment je peux nakoki koloba nini bakozala makasi ils seront beaucoup plus rigoureux dans les contrôles na bango tango barobanda otala nini bazala plus de rigueur justement pour que bato ya mitindo wana je ne dis pas que bakosila mais du moins nombre na bango ekokita bon bino boza ba congolais bozo banga te ke quelque part na sima mapona mioyo boza na pasi to bande kona bino baza na pasi et parce que nani mokonzi président Trump azali nanu eloko ya liboso o ezosa la différence entre ye na ba politicien misusu c'est que ye azali un homme d'affaires et un homme d'affaires eloko ya liboso le plus grand capital ya munene pour un homme d'affaires eza liboso capital humain bato ndembongo ya liboso ya muto asalaka mombongo. Voilà, madame, tu retournes capé de Konaviso Nils Kinwani à côté à ba démocrate vice-président Toazali Nesika Kamala Harris sende a Pesamaki Mukumba ya kobatela ndelo ya mboka kasi na débat lokole Monsamaki a pesaki ya nopenza malongate ezalaki motune ya débat pona yango de Konaviso Nils yo makanisi zanini. Oui, je pense problème à immigration, Nengo Lobby, et ça problème moyo, et ça vraiment na centre,
ya ba débat oyo nyonso tomoni ezala na débat présidentiel na débat oyo ya suka ya ba vice président. Alors problème wana ezosalema ezozala na attention nyonso bato bazopesa yango eza mpona crise oyo tomoni na frontière ya sud ya États-Unis, donc frontière à Mexique oyo bato bazokota mingi. Alors na ba débat nyonso tomoni eloko oyo tozo regretter eza que ba candidat bazokota te na muzindo ya ba proposition na bango to ba solution bazolinga bo apporter pona problème. Eza beaucoup plus ko mitia na musapi yo salaki boye te yo salaki boye yo salaki oyo te, mais na ba détail na makambo bango bazolinga ba bongisa to ba solution bazolinga ba pesa toza nanu na koyeba bango nyonso te na mozindo. Alors tomoni pe que na problème à immigration esengeli congrès et coopérer. Congrès, ça veut dire Parlement américain, nde pesaka ikelaka mibeko. Parlement américain, nde faut ikela mibeko pour résoudre le problème de l'immigration à long terme. Mais tout le monde a dit que no Parlement wana ba salaki mubeko début année oyo pour ba pesa solution na problème à immigration. Mais tout le monde a bandeko ba républicain ba boyi mibeko wana oyo bandeko mususu pe ba républicain bazalaki na ba négociation wana ou basalaki pe mubeko wana bandeko républicain baboyaki et président ou ancien président Trump azalaki parmi bato oyo atindaki ke mubeko wana eleka te. Alors soki bandeko ba républicain bazoboya kopesa solution bazoboya ke mibeko oyo kobongisa makambo eleka, alors proposition nini to solution nini oyo bango bazolinga bamema, parce que ko déporter batu eza solution te. Batu wana basalaka misala awa baza na mabota awa, tango bozo déporter bango boza ko affaiblir économie ya mboka, parce que batu wana bazala misala awa bazo barokende mabota na bango peza awa bamisusu babota bana awa baza na nationalité. Alors kokabola mabota eza politique ya malonga te, eza bien te. Donc yango biso comme bato tozolanda débat na ba proposition ba candidat tozolinga toyeba surtout ba candidat républicain po bango nde basatake mingi na immigration solution nini oyo bango baza nango, parce que ba solution nyonso oyo esalemaki baboyaki. Donc yango vraiment nde eloko ya motuya tokolinga toyeba. Tozongi na studio na biso pona spécialement pona mi toyambaki bongo Yannick Umba oyo azali na biso na studio, toyambaki bongo pe Nils Kinwani azali na biso na nzela ya Skype pona kopesa masolo. Soki totali ndenge bondongwani ba débat na makambo ezo salima na otuna motuna bino bokanisi toloba nini politique étrangère to pe makambo ya bikolo ya bapaya ezali penza na esika na maponami nayebi balobalaki makambo etali Ukraine, balobalaki pe makambo etali Israël na obanda na motuna na Yannick Umba azali na biso awa na bokuse penza po tango émission na biso na suka yokanisi bikolo misusu eza na esika na maponami oyo. Bien sûr que bikolo misusu eza na esika na maponami oyo. Biso bato toza na sima ya président Trump tozo ponaye principalement parce que tolingi guerre mondiale te. Biso toza na posa okende ko bunda na Europe te. Net ya salaki biso promesse que akosilisa guerre ya Ukraine en 24 heures et sengeli totiaye na bokonzi po asilisa guerre o à 24 heures po ba démocrates bango mutu bapelisi moto oyo et puis na Kamala Harris posa na bango ezali ke bitumba ekende makasi mbongo ebele bazotinda pona kosalisa bato na Ukraine. Biso tolingi mokonzi Trump azwa bokonzi po te mbongo wana etikala awa esunga bato baza awa epesa bato misala etonga banzela. Voilà. Kasi bazo sosola mokonzi o lobi bazo bozo pesa maboko na koluka kosala kobuka kosala unilatéralisme ko kabwana na basusu lokola na OTAN mote kangamaka na mingi na Amerique eza moninga pe basungi na yango nguya to pe bokasi ya Amerique aussi la te. Naza sûreté que nguya ya Amérique kosila parce que ba autant
c'est le eza Europe et Europe eza monde ya kala. Eza monde ya kala bazana ba makambu na bango o esali ke mokili mobimba e na bango likola ba makambu moko bazaki na habitude à rosala. Et Amérique, à la différence de l'Amérique, c'est que o eza mokili ya batu nyonso, batu mwindu, ba mindele, banani basangali biso nyonso tozawa eza mboka na biso. Alors, biso toza déjà na makasi na biso esengeli totala ba concurrent o toza na bango en face neti Chine o ezoya, neti Inde o ezoya. To tia mayele pona kozwa ba pays misusu ya Afrique o ezo comme ba pays émergents pour que ba kende na ngambo ya Chine te. Soko tozo continuer kolanda politique ya batu ya OTAN ya ba mindele ko bondela bango bango basi ba inami na Afrique ba inami na Asie la koinama oyo bamboka misusu wana ezoyina bango likolo na bango nde bakoyina biso donc kokabwana na bango nga nazomona eza eloko ya malamu oyo mokonzi Trump azozwa pour que tozongisa kibondeko na bandeko na biso ya sud na sud bamboka eza ebele oyo tokopesa na maboko mpo tokende liboso eza likanisi na nga yango wana makanisi to mpe slogan ya candidat ya barépublicain ezali make America Great Again. Tokende na Nils Kinwani yo moni bikolo misu ezali penza na esika na maponami oyo lokola Congo démocratique esika nini? Oui, donc tozomona jusque-là en tout cas les deux candidats comme na lobby baza na ba proposition moko te claire sur politique étrangère. Et là tozomona eza d'un côté ba républicain bazolo bake ba démocrate mtu baye na bitumba nyonso zo salema et puis ba démocrate bango bazolo bake ba républicain mtu bazo soutenir bato nyonso bazo ya na bitumba notamment président ya Russie et puis président ya Corée du Nord otomonaki ke baza na ba acquaintance to baza na relation moko ya particulière na président ya kala Trump mais eloko nga na koloba eza que ba organisation internationale yango nde salaka que bitumba ezala te parce que vous vous rappelez ezala Nations Unies ezala ba OTAN ezala ba Union européenne ba institution wana nyonso eyaki après deuxième guerre mondiale et na ba charte na bango soko tali objectif majeur ya ba organisation wana nyonso eza kotia kimia na mokili donc koloba ke kolongwa na ba organisation wana eza ko affaiblir ba organisation wana et puis ko affaiblir ba effort ya ko batela la paix na mokili mobimba. Alors c'est important net na Congo MONUSCO esali ba bando kini na ba leki 25 ans bitumbe sila te na beaucoup se penza po tango la mission ezosila. Oui, donc je pense que babenga accountability, donc responsabilité faut l'établir. C'est vrai que ba organisation wana na ba région mususu baza vraiment kosala musala ya malonga te ya makasi te. Yango il faut système babenga checks and balances là et puis ba responsabilité à l'établir. Mais cela ne veut pas dire que États-Unis et l'ongwa la organisation wana etika ko soutenir ba organisation wana eza lokola problème wana bazo komisango lisusu pire bazo komisango lisusu mabe makasi malamu mingi tozo kundola pe na ngambo ya Kamala Harris moto na ye to pe makanisme ezali Kamala for the people yangonde esukisi linaka na biso ya yambo po etali maponami spécial maponami na ekolo Amerika ekosalama omokolo mwamitano ya sanza ya zoe na moko ya 2024 tokozala na manaka masusu to bando kopesa ya bino yango soki nkolo alingi poso na poso po etali maponami to yambaki bongo na linaka na biso ya lelo Yannick Umba wazali bongo nkolo na compagnie Shaba azali awa na etuka ya Washington DC alanda kape makamba politiki to yambaki pe lisusu na nzela ya
ya Skype toyambaki Nils Kinwani wazali avocat talaka makambo etali bongo immigration asungaka bato mpe awa na tuka eye ya Washington DC. Matondo mingi na bino banso bolondaki biso boboto mpe kimia omboka na bino ezalaki wabino Edi Isango na VOA Lingala. Matondo mingi.